fait toujours avec par excellence Messala Rolanda Mbonda Ekolo, magazine d'actualité Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, confiance, la fidélité de la Bible de Salah, que tout ça nous Moussalamou Kitoko, avec impact na idéologie Tobeta Masolo Etali, association Amanangui. Mongolo Tuskozali. Bonjour, Mbote Biskozali. Parce que tant que je suis beta mesengeli ekati ya bibale bisobe bazama bamboka de manière que Congolais nyonso azwa information. Toto on a récemment comment est-ce que l'association Amanangui baza pour lutter le pour la lukaki. Pas même développement la contre ya Bangoli, baza ko ça mo bangé na activité na province na commune rurale ya Mangai. Yo ba benga comme ville. On a bino comment est-ce que Mangai koyaki. Comment est-ce que Bangoli balakisa ki ba potentialité bazalaka nango. Mabida, gastronomie. Nyonso ezalaka culture bokoko na bango babimisaki. Et aussi, ezaki occasion pour la bango de relaxer. Comment est-ce qu'ils sont déterminés? Donc même développement na kati ya contrée na bango. Il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, il y a eu makamebele salema kekula. Est-ce qu'à travers Bangolais, il n'y a pas vraiment des leaders politico-administratifs? On va contre l'idéologie, c'est chef d'État fédéral du Chilombo. Le programme de développement local à 145 territoires. Est-ce que Bazaté? Est-ce que Bazaté? Est-ce qu'il faudrait-il laisser l'association Amanangui et vivre quand il y a un moko comme orphelin? Il y a moyen de bonnes contributions, mais quelqu'un qui vivre là, il faut qu'il y ait des partenaires solides. Des partenaires réellement Bangoli, parce qu'il y a des Bangoli au bas de l'administration publique Mozali. Il y a des peuples Ngoli au bas de la carte même, il n'y a pas de présidence. Il y a des Bangoli au bas de la anglais tout au gouvernement congolais Zali, Mongol à la carte. Même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il y a des peuples Ngoli au bas de quoi assumer ma responsabilité minée, ma cause tribunaux, la carte armée et autres. Mais qu'est-ce qui vous manque pour que vos Zala, ma partenaire solide, la carte association Amanangui? Quid sur la part de l'association Amanangui chez les peuples Ngoli? C'est toute une grande question. On va parler. Voilà. Voilà un plateau là. Là, Bangolais basé là. Voilà. De l'autre côté, je vois il y a une grande dame, maman Mimi, ok. Maman Bodi. Bah, il y a un plateau là. Zamba Liboso, Nazabien. Nazabien. C'est Peli, il y a un plateau d'invitation. Il y a un plateau. On a relou de la Licolambo. L'association Amanangui, vous avez assumé ma responsabilité. Merci. L'association Amanangui, Nazali, secrétaire général de l'association Amanangui. CG. CG. Ah. Vous avez dirigé l'association au quotidien. Les abongos. Voilà. L'autre côté de la tête, le colonel Tala Caméra s'est présenté. Le bas de l'association, vous allez assumer ma responsabilité. Nazali na kati association nazali na service ya relations publiques et puis c'est-à-dire bon on a la relation publique et puis relation publique et puis côté la relation publique na niveau ya Kinshasa puis na niveau ya Mboka. Donc, vous avez la relation publique, c'est comme si vous avez une responsabilité. Voilà. Je vois de l'autre côté, il y a ingénieur Zenon Teke. Ce n'est pas la toute première fois. Je crois que vous avez des participations là-dedans. Président provincial, l'association Amanangui. J'espère. Bonne santé. Oui, merci beaucoup, les grands journalistes à l'Edewa. Zalingaï, coordonnateur provincial de la ville de province à Kinshasa. Na kumba ingénieur Nteke Zenon. Donc masolo ya Kinshasa ngani azokumbelango avec impact na idéologie. Yango lelo to foulé pe na biso na kata mbondekolo poto lobela na tina etali bangole. Très bien. Tina etali bangole. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Boza Ebele, nous sommes en direct. La chaîne YouTube Nabiso Mbonda Ekolo officiel. En direct sur notre chaîne YouTube Mbonda Ekolo officiel. Kotaka Mbonda Ekolo officiel. Partagez. S'abonner, partagez partout. Mongol sur Kazali. Un élément. Boza na poto. Merci à maman Pauline Njitobe. Merci à la grande dame Christiane Ashgardewa. Merci à maman Dossi Njitobe. Merci à Monocha Angui.
mono cha angui Paulin Moujene pele bangoli ebele bozo na sula ngonga oyo en tout cas bo s'abonner bo partager vidéo au mona mutu a réagir a benga même en direct sur YouTube. Nous sommes en direct ba ba rater biso bo na biso à travers nos chaînes partenaires Miel TV, Absi TV et Shalom Télévision dans ma soirée. Même à l'instant, nous sommes en direct sur YouTube. Voilà. Puis il y a la parole de l'association Amanangui chez le peuple Ngoli. Directement au bas de Sika, secrétaire général. Hein. Voilà. Question sur l'apport de l'association Amanangui chez les Ngoli. L'association Amanangui actuellement, et comme Mani ne siga peuple Ngoli. Il y a des questions qui pas merci beaucoup pour la question, Anna. En tout cas, l'association Amanangui, ce qui est télémi, et Zalaï qui est pour te raisonner dans nous, Biso Bangoli, Tozoyo Kanate. Nde association Amanangui est télémi, apport na Biso, na terrain, ton a contré à Bangoli, et Zali Kolamusa, premièrement. Kolamusa, parce que pour base à la défense, pas Balamuka. Kolamusa, Batu, Baza Kolala. Bangoli Bazalaka. Ce qui a zoleka, avec qui mouninga zo solola, mounokamboka na bango, bango bazami bale ba yoki soni. To yaki poto la musa, to longole loko wana, to telema pour na développement, nde to sali unité ya association Amanangui. Donc to za bo moko, à partir bo moko, nde to développer contre na biso. Construire mboka na biso e bongi e komi kitoko, mutako ka soni ko bateka mongole te. Donc nous voulons le développement de notre contrée de Bangoli. C'est ce que nous voulons dans l'association Amanangui. Surtout l'amour, l'unité aussi. Merci. Très bien. Oh, Singer. Voilà, vous avez suivi comment est-ce que Maman Dali, secrétaire général de l'association Amanangui, qu'on dirige l'association au quotidien. Après, si je dis moi, objectif principal de l'association Lukapu qui a la Moussa, direction Bangoli, Bakolinga, Bafalé na Bangoli. Directement là, il y a un coordonnateur provincial à la ville à Kinshasa, vous allez Kumba Kilo à Kinshasa. Ingénieur Zeno Teke. Ni kambo to tika ko bango ka mukolo kontra bangole dango to tika ko bango ka tetim ko ngolo ko sila ndo to tika ko bango. Dango tala caméra là. Lelo oyo bangole ba sepela comme l'association Amanangui na ba secteur nini o de ba ba kino il y a déjà les avancées. Merci beaucoup papa journaliste Maton ndenge opesinga mutuna kitoko. Yambo na le kana réponse ya ke mutuna na yo. Na zaina ko interpeller bangole premièrement pour na bisa bangole nyonso ke lelo tozali vendredi j'espère le 13 si je me trompe pas dimanche eza le 14 dimanche et le 16 ngai coordonnateur na bino na ville province ya Kinshasa na ye liboso na bino na etando enene pona koyebisa bino ete mukola dimanche biso nyonso mongole nyonso de partout place nos amis na Kinshasa commune Nsele Maluku Kimbanseke Masina Matete Ngaba Limete Gombe tout jour il y a dimanche le 16 bisonion surtout rendez-vous zara na place moko na kati ya Simons Plaza na Fikine tokuta na wana ezali milule koleka pamba te masolo esalamaki na niveau mangai ezalaki masolo ya foire qui tirait esalamaki na niveau mangai alors il faut to silisa foire na Kinshasa awa to conclure marmonio surtout awa yango bazwa kita okene mangai te to bengi bino banso bosa makasi dimanche boya ebele na Fikine pour to clôturer foire na biso esalamaki na mangai en beauté et en succès sur ce na bengi bino nion surtout ba partenaire nion surtout politique boya ebele les hommes d'affaires boya ko soutenir manifestation botia makoki pour makombe ke de liboso voilà nazoki na mutuna o batuni biso ba wiki apport ya association Amanangui na kati ya compte bango les apport na nango voilà question moko mutuya bangole dorénavant bazaki peuple moko un peu diminué baza peuple moko minime bangole
banda koyeba na vraiment te boyeba que non oh bangole tout ça banda ko considérer bangole mingi solo bi mongole te woni ti bayanzi omona ke bakozo bangole ti bayanzi tout ça or mongola za moyanzi te moyanzi mongola mongole mudinga pa za mudinga alors biso za bangole nazaka na fier ko baza mongole pona ni nango ngai premièrement na lobango na zala fier nango ko lobake ba tout ça ba yoki ndi azolo baba ka son nanga c'est comme si mungala mais naza mongole 100% na botamide na bangala na ye na bangole na ye na Kinshasa awa pour na défendre la culture bangole na défendre ko la bangole pour mongole ayebana na souci ya koyeba ke mongole aza un peu diminué azomona na te azoyebana te yango to créer ka association na kata association to créer ki oyo ezalaki no primo to lu ko tsanu unité na kata bangole to lo balangue moko to balangage moko to yokana nanu en second lieu ezalaki ko promouvoir ba valeur ya culture ya bangole to promouvoir yango ebima on constate lelo soki boki ata na matanga nzemba mabele li sezo betama banzembo ya bato ya biko musuzo betama bato bazo bango facilement donc ba respecter quand même ba culture na bango à travers la musique traditionnelle ba musique traditionnelle na bango oui ya biso tozana ba musicien ya makasi ya bangole bazali oyo ba beta pe musique kitoko okoyo quand même na ba bar musique nyango zo betama te basuka kana ba matanga tout ça mais okotambo ya bon sentiment que non fête moko be na ça de fête bazo beta musique mabele li matanga beka ya bangoli mais ils ont traversé la frontière ya ba to musuko to mususu te alors il faut to promouvoir siko ba valeur wana et traverser la frontière mususu kende musika voilà souci oyo association manangui azanango association manangui amoni que non na kata bangole tozana même du côté sport du côté tozana athlète o makasi bazali mais batonso azobota biso bango ote onde ko na biso mais en soi zande ko na bango taza mongole mais ayebani te abomba kiti na ye mais ayebana ezalité na ba domaine nyonso tout bangole bazali na musique na foot na bazali mais basanti kozonga sima ba pesa ba valeur mingi te ango association manangui aye na seul objectif ya ko promouvoir culture et puis langue ya kingole ya bana bangole e bima etambola ekende de partout dans le monde et bana lokola batonio surtout ba yebana et yokana lokola batonio surtout ba yokana voilà notre objectif na kata association manangui eza yango wana merci beaucoup très bien voilà merci beaucoup na mwana mboka ingénieur Ezenon Tekozali coordonnateur provincial ya ville ya Kinshasa la cadre association amanangu ya pesi du moins bon tu pas le but comment est-ce que bangole baza ebele entre autres je salue les grands jogo Putumabi trésor manongui oza mongole faut kota na kata bema solo Putumabi trésor kota ba jogo ba ebele c'est pas jogo biso ba ebele quoi yo kana kata bangole voilà n'est pas dans seconde ko la voilà alors ba avancer ni nous sommes réellement depuis pour ba na kata association parce que mon objectif c'est yokani mon année déjà ben avancer ni na malam au salut déjà au mongole ba ki oui et puis ba bandi bazala ko lo ba TVT ba ko tsaka ba kelete bazala ko tsaka ba fête mais du moins parce que bandi bon ba avancer même le niveau moko atteint ko mon ni ba kambo taille ça ouais le grand journaliste na sepela mingolo ba na mboka vous êtes libre na sepela kama na éviter ceux qui bande comme susu ba ko yoka obe ba ko yoka vous êtes là ça peut-être ceux qui étaient là bon na sepela mingolo ba na mboka pourquoi bato ngai to botem na Kinshasa mais to eba na mboka awa na Kinshasa mkoto komi na mangai de poto to no tanga na mangai de ba camarade na biso ba yamba biso na mangai de ba ingénieur Varis ba ingénieur Cyril Wulu ba Nosha ba nani ba pauvre Madiko ba kena biso na Lingala to zongsi bon na Kingoli mais bino Kingoli na boyeba ki wap to non papa na ko la soit à partir à mboka. Alors, bah avancer ezali surtout l'air de sali et logo oyo grand journaliste na Kinshasa eza association ya liboso te esalama tozalaka na kafas
Kafas réuniraka ba papa na biso nyonso atia so nkoma ngwe ayo le quartier et Kafas ayo la keseo et toko écrire tout ça à part Kafas batamanga avera mangai 1 ayo l'association mangai 2 et sous wakinois akisu association Simer Alanko avec le président Milesi oui azali na ngaba tout na vice-président Foy bien kaza na matanga na méconnaissance na famille Foy na Njidi association ane zai kaka uniquement oya mangai zaka pona bana mangai 1 oya zai pona bana mangai 2 Simer Alanko zai kaka né grandi à Kinshasa donc uniquement ba nani mais l'association ya mikem kezalaki bana mpom bana iterimba bana ni mais association amana ngwe de ko englober nyonso donc et ya vera comment état tout onda mo ongwe mpama wientsuka liso séparation ti à la luerie okim veti wientsuka côté wa ngulungu liso séparation ti ajenga mambientie okim vei ngurukana liso séparation ti ajenga so ajenga abulwe donc et yan sangisa avera qui en commence y onda mo avancer les quoi dès les mi qui sont déjà deux fois culturel les quatre villes qui Kinshasa l'endene api oui manger qui toko ke angui ouais que onda mo les mi c'est une qui sous et manga ene vraiment maïme présent ora à propos de maïve akiungwa c'est original tout le ngala mais moi ngala pour ba considérer ba kozamboka ba yo kaba et salamaki nde ba ngala impact na idéologie surtout apport ya ba chef coutumier liboso ti lelo ba kama bi eloko abona le salamate depuis batu ba botama na mongole za mongole apport ya ba chef coutumier puis nande biso to kanse que ba chef coutumier ba otika biso na niveau ya Koriama mais vous avez pas question biso nyonso na mangai ti mukole aussi là en tout cas côté wana ba avancer déjà c'est monani avancer monani lelo toza na bureau ya biso association na mangai toza na ba cellule lelo na yesa yo cellule ya Yuki Onatra na ya Yuki Ngolo efungwami toza na ba cellule partout na ba village na biso nyonso c'est-à-dire mongola koma mutu moko ba chef coutumier obi eloko biso poto apuyango na ka poto sangisa bano ya biso na ba koko na biso poto koma mutu moko avancer déjà ezali po déjà essayer yokani ke mongole asi akomi mutu moko bato baza pembe na biso pe bakomi ko banga ezala kola ndenge papa kizenga yaki uta poto OTT tremblement de terre c'est-à-dire mongole pas comme koningisa mabele ya yi. Donc il faut continuer de mal. Voilà, merci beaucoup. On nous confirme qu'il y a des avancées. Nous sommes en direct sur YouTube, un bon d'école officiel. Bon, on a réagi parce que tu as sur l'Italie association Amanangui. Mongol, c'est ce qui est tellement, c'est réellement que moment où les moments qu'on a des moments où la muka, où le développement, il y a un beau calabio. Alors, secrétaire général, association aussi, tu as vu que tu as ma contribution. Parce qu'on ne peut pas laisser ma responsabilité pas quand tu es dans la province tu dis qu'un ingénieur c'est notre qui sort responsabilité au moko quand il y a des problèmes pareils bundaka yo mo organiser te ya kokati après pas ça que problème ka bebele alors le ko le développement est un peu le moko moko te est réellement bangol comme secrétaire général ba comme na motema ko bana ko contribuer pour que association avoir force de même développement la carte mabele na bango parce que partir ba poto par parce que ba comme vraiment espérer ko contribuer pour le développement moko la bango. Merci journaliste. En tout cas, question Anna, de vraiment nasenga ki na zela po esenga pe ko beta mbela. Mais trop à peine à ingratitude te. Ya ko remercier ba tout nyonso ba contribuer ki pour la réussite ya foire culturelle à Mangai. To sengi na so kana ba foire culturelle à Mangai te. Ba so ka te que ce qui événement moko ezali. To sengi contribution ezala mensuelle. Donc, Mongol est surtout. Ils sont en diaspora, ils sont en Kinshasa, ils sont en intérieur. Tous ces contributions, ils sont la mensuelle. Mongol est tout fait les maïs, qui ne l'ont pas ça là. Ils allaient avantage à mon côté.
eza avantage ya biso surtout bangoli ntango oza mongoli oza bénéficiaire ntango oza mongoli tu es obligé ya kocontribue mpo eloko oyo tozosala ekende liboso mpo olobi kuna kobeta tolo wana mboka na ngai omoni wana balider ya mboka na biso mpo ntango komona keno ebongi mais conscience intérieurement okomituna estce natiaka ata 100 francs yango ngonga yango oyo balobi ntango bazotonga ndaku esengi mwa briki moko omoni système ya bafourmi oyo aya abendi mwa graine moko aya atieti basalaka ni na bango wana ya kobimisa bandonge wana ngonga yango oyo tobetisi ete na bato nyonso tu bayeba kocontribue na oyo baza nango nato kolanda image moko dernièrement ya une église soki na niveau ya intérieur bato baza na mbongo te mais qu'est-ce qu'ils font ozomona na bana ya mikie bayebi ke kocontribue akeye azwi mwa 3 nini ya masangu aye nango akitisi oyo aye akitisi fin de fin là badécortique yango ça fait des sacs bateki mpo baconstruire église soki église oyo ezali ekambami mpo na pasteur lobi kuna ekoki kopanzana eyebani te nani akozwa mbongo to akozwa mabele wana ya église tosala bacontribution bacha ya église epandani mpe mwa pasteur atikali mpe avimbi na ye mpe oui ebongo oyo eza mboka na biso moko mangai soki na contribue ata so nakufi bana nga bazala babénéficiaire je viens lobi akobeta tolo ke non nga aza mwana secrétaire ya nini association ya mwana ngui je suis mongole je pars aussi là-bas na nini na mangai ake ose présenter ndenge moko mpe tishik mpe akoloba ke non nga nakei mwana zeno mpo akokende mwana pone mpe ake ose présenter donc tozala na motema wana ya kocontribue mpo lobi histoire oyo etikala na bana na biso mangai wana oyoyo elingaki ekufa esekwa. Moi quand j'ai étudié na niveau ya intérieur naki na fierté naki nomona mangai mais lelo oyo mangai ndenge ekomaki nazaki na sina posa okende termine na kobanga pourquoi parce que batu bauti na epai bakoti na kati ya mangai bakomi koluka kosala na biso moko bakolo mboka mabe pourquoi porte ezaki biso moko tozolingana te maintenant tobengi unité mungole so ke onde konanga mwana sale mabe ezate mungune pe moye aya okota na kati ezate donc toza na bolingo wana ko contribuer ba o bazana intérieur ozana mbongo te okoti bilanga mwasaka fufu na yo te na tekisaka fufu oyo to na tindi kuna boteka bosala nini contribution na ngai yango wana po to tonga mboka na biso po to zongisa mboka na biso koma ville nde to obenga ngo ville lelo ville to monaka électricité ezana kati ma ezana kati ba immeuble ezana kati. Pourquoi pas que nous ressommons ma pango kuna otongi obeti penza bamoni boro ya nani ya lendewa boro ya nani ya mimi oke donc vraiment contribution auto obeti la CT mbongo wana tolia kate to sala ka musala na bandi ba o ba yebi na ba image ba machine c'est sombami kalaté maman Véro Beska alors que nous font la centre de formation ya couture na mangai très bien les associations à Manangui école maternelle bazu ba kiti bazu ba ton na Nzembe. Les associations à Manangui, Nzembankum, les appels ni mbongo wana, autres ont contribué 1 franc, 10 francs, 10 francs, et ça la merci pour le soutien de docteur Patient Mole. La idéologie nae, principal de côté la mangai, les azana ni mona mongoli, donc tout ça n'a pas ça développement. Il faut que ça idéologie moko boye. Au monde que mbongo na yo, moi yo sala nini, autre association te mais au sala loko moko boye, oye tombo la bangoli, tu viens, vous appelez le bienvenu. Tozoyamba batu nyonso to aza mongoli nyonso toza quel que soit niveau catégorie venez contribuer pour l'avancement de l'association. Merci beaucoup. Voilà, merci tozoko benga bangoli boza belé na poto, boza belé na Europe, boza belé na Amérique. Boza belé na Europe, boza belé na Amérique, même na Océanie. Boka ka soni. Boza ben capable de retourner à toilette pa malaka na mboka na mangai. Mama dosi njitobe. Vous êtes belé awa, vous êtes mataka ba vie comme ça Air France lokola buto okele na simandaku. Mangai bana besoin que ça ba construction malamu. Ingénieur zenoteke. Ou d'abord ingénieur. Le pop mangai. Pour contrer à Bangoli parce que contre Bangoli ça mangai c'est quoi capitale de Bangoli. Mais pour contrer à Bangoli, ils ont développement. Et c'est qui Bangoli a comment niveau ni ya makanisi kati na yi. Il est singila sala. Merci beaucoup journaliste Anedoa. Pour Mongole a développé développement liboso et utano nakata mutu ya moto développement liboso nakano mutu ya moto soki mutu ya moto déjà
ezwi épanouissement. Cela veut dire à mettre en œuvre mayele oyo kosalaki et faire avancer contre ekende liboso. Na koyebisa biso eloko moko na spirituellement parlant Mangai et ses environs bamboka nyonso to wana toza na ba richesse ebele ba minerai pe ezali wana eza logique ezali, mais po tokoma na niveau ya kosalela biloko na biso wana il faut nano mituna biso bangole ezwa conscience yoka bangole oyo bazwaki bazamba na bango nyonso tu batekaki yango bahypotheke bazamba bapesi mutu moko awuti soki wapi aye akomi ko tekela ake akati portion azamba munene atekele non bosala nde contrat ndenge bateke basalaka bosali nde contrat aye nazo exploiter zamba na bino pendant une année soit pendant 2 ans soki ekoki abimi akei atiki zamba na bino etikala bangoli bozwi bazamba mingi boteki yango eloko wana ekointerpele biso à la longue bana na biso bakokuma bapaya na kati ya mboka na biso po bako bapaya te po développement kota malamu boteka bazamba te politique ya kokata banzete po na nzala koteka non nzala esilaka te mikolo ekomi makasi affaire banzete ekomi koteka nzala esilaka te. Alors ba mécanisme ezebele ya koluka combattre nzala et non ya kosilisa zamba koteka banzete to bozokata tant bozokata nzete politique ya reboisement pe bosala te. Cela étant apport ya société mana ngui eza lelo po ko développer mangai kende liboso association mana ngui azali ko booster petit à petit azokende na ba accomplissement ba makambo ngo surtout pour na nini nango ko sécuriser nano mabele ya bangole ko protéger yango administrativement ezala na ba mikanda oyo ko pesa valeur oyo ko pesa poids avant mutu akende kosala n'importe quoi na kati ya mangai. Association Manangui ezobenga bato nyonso tu oyo baza na makanisi ya implice ya kofaire développer mangai et ses environs baya à travers association voie ezali ouvert ya ko canaliser makambo nyonso tu pour ekende ekoma na place oyo ekoki pe salama à bonne et due forme. Cela étant moi na mongole nyonso tu po mangai ekende liboso tozo interpellé nano mental na biso bangole ezonga nano toyeba nano toza bangole tango toyeba ke toza bangole il faut to sala ni nango po to mabe na biso to pe mboka na biso ekende liboso faut to sala ni nango faut to yeba ni to banda to kota wapi pe to leka voilà ko banda déjà to suite au bandi voir auto bandi déjà yango to tete association yango ndeko pesa et comporter développement bien abonné du fond na kata mangai nga na zolo ba na ingénieur non seulement na forage et na ingénieur aussi électricité ils ont toute spécialité nanga obman na tangi depuis manité voilà je suis ingénieur électricien hormis ça na ko ça ba d'autres formations neno baksa ba biloko forage. Voilà, rien que nanga, présence nanga, attention na kete. Là où je vais arriver, so na komi na former bateau. Na former bateau, na domaine électricité na reformer, na domaine la forage na reformer et puis makambo se nango, eke nango. Lelo manga zo souffrir makamba mai tozo ka so dire mai ba mboka ba kenda ba zamba tout ça. Oh, la solution za nango. Tozo benga bino, bato nyo surtout za ba moyen. Bo soutenir association. Bo pesa biso makambo so pesa makambo tokokita na mangai kuna so tokita mangai na bamboka na biso nyeso tu ba mama na biso ba ndo kende resu zamba ko notoka mai tongo te tokotia mai na kata bamboka très bien tokotia mai na kata bamboka ba panneau solaire ekokota ezobimisa mai di matin soir ba ndo toka mai komela wana ya kosukola wana tu ya nyeso isalama wana ba
bakogérer yango bien manga ekokende liboso tokolongola mwa pasi wana kokende zamba batongotongo butu tokende za lokwa mai ekolongo ekosila. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bozaï Belé Bangole Bozaï Belé sur le sur YouTube. Baba vous avez en différé la Miel TV, la Shalom TV, la Absi Télévision, la soirée mais tout ça vraiment en direct sur YouTube. Je crois que même écrit ma tête on peut parler de la sport il y a activité à Bangole les 16 les 16 ça libre déjà. Voilà, les 16 déjà. Maintenant si on n'est pas la réponse de Kolanga pour l'année de cette analyse. Nous va réfléchir par rapport à la difficulté de la Bangaï puis là aussi tout ça pour changer l'image à Bangaï. Côté la responsabilité aux allez occuper. C'est le locuteur qui a autorité moko boy. Ba partenaire moko bien. Parce que tout ça Bangola bazo ganga tout. Et que tout qui na Bangaï, tout qui na moko na Bangola. Mais ça je ne sais n'est pas là-bas. Et qu'on convaincre Bango surtout. Ouais, message ezaka moko, c'est-à-dire qu'on faire voir Bango. Koyebisa na Bango pour ceux qui balingo ke na Mangai. Mangai ezala ko ba mboka nyonso. Ba province nyonso, ba ville nyonso. Alors vous avez le bienvenu à Oyana Mangai au ministère. So balingo Mangai tu na ba compagnie. Ba conditionner ba vivre c'est quoi? Bon, ba condition partout quand tu as que condition ya passe ya kana Mangai. Bon ba peut-être outi kuda outi pesa kuda. Na outi na Mangai. Difficulté ça kuda. Rémunérer ngo ba de ko ba. Moi ba difficulté na Mangai ezali pona kena. Mais ba Bangole bazo d'habitude be ba télévision o ba tala na bien. Bangole bazali awa kula kisasu ya. Bazeli bele. Obi ke Mongola za ogei. Oui. Obi Mongola za kafia. So te na ba festa so chacha boye. Mais la mboka kuna ata wo se pa batonga te. Ouais, na okomone azo tout atolo. Omone oui, boye na boye. Mais la mboka asala eloko moko te. Tala Bangole wana. Yebisa bango ba condition so mona vie ezala ba mangai kuna ba mboka kuna. Pe solo la bango ni sekeli ba sala. Pour changer image. Na ko féliciter d'abord Bangolo basi ba sali quelque chose. Na mboka, hein? Association ya Bangoli ezaka tozala 100% Mongoli. Même à 1% ya makila na yo. Ozala kati association. O basi basali pa na Mangai. Nzambe a bakisa susu et pas na bango pour basali surprise. Ba o nani basali te Mangai paraît ses amis. Ba jeune ba comme ba paraît. Vous imaginez na kati institut institut supérieur ya Mangai. Soko tali ba étudiant au Bangole sur 10 l'info 2 sur 10 l'info 1. Pourquoi bali kotanga te? Est-ce que parents azana beanche na o azana Mangai na azana mbongo ya otangisa mwana muta Mangai ya na facilité au mbongo po Mangai tozana ebale ya munene libongo na biso ezali misala ezebeli mais soko okena Mangai ba jeune na biso ba komba paresse kaka ndio ozomona jina bavandi bazododo ba whisky ba nini ba Mangai elaka kala na oya lelo sundenga mo le marché baso utilité la société il faut sikoyo to memela bango mo pepe ya sika soko kekuno kaka tozo zita bino batakisha ça bon c'est na biso na bino to simba loboko na loboko to bongisa Mangai. Est-ce que pour na kata fleur ya lopango na USC Koliboy il faut beaucoup mettre ya okatela yo. Il faut administrateur du territoire ya okatela. Il faut commander la police ya okatela. Ngana za plombier de formation na sina bwaka mbela na groupe mutu moka ya no langati. Mutala kisanga musa c'est l'honorable Tigazala. Na kena yen pepe na vie brevet na ngana bimi. Na sala na za ko benga mwana mongole nyonso. Oya lingaye kola musala wana o ngana salaka aya pour nzoto to kende to éviter liwa lobido na okena na musala nga ba premier angole ya qualité ba ozalate ngana na la question na chantier okempe na yen pepe ozi moi papier na yo obimi okompe kolia na osenga bino mbongo te mais vous ça peut menanga mais Mangai paraît c'est belé papa bérosion wana eza oui eza bosse ezalaka bandako bandele mais sikoyo tokomi na ndako ya batole mwani tokoki kokanalize biloko na biso wana mutu nyonso ezala mopaya ezala nani oyo alingi oya na Mangai ale bienvenu tokoyamba ye bien que bastructure d'accueil eza mpenza te hôtel ya renommé na Mangai eza te eza kaka ndako ya papa Fidèle Noé mwana na ye ya mwasi wana mutu aosika ogérer obongisa wana ndenge na ye
kutu SNG fa na zonga kuna pour obongisele ba côté sanitaire. Très bien. Donc infrastructure ya bien yamba penza ba paya hôtel nini exact. Voilà. Boza nombreux boza ndabiso par ngole partout mongolo zali bolandi bandi kwa zobi bauti vraiment na kati ya mangai ba moni ba réalité. Hôtel malonga oyoke lelo ko benga ta moninga da wuti poto ayina ba libota na bi na to ke passer vacances ya mangai hôtel malonga ezaliti. Maya malonga ko bela kuna ezaliti ben OK ba ingénieur zeno bazawana baza ba mayele o ba ko sala kuna ezo seka nini bino bandi ko mongolo zo chama bo chapeau. Tolongo la orgueil, tolongo la ba charisme ezangatina, tu ba ko construire. Tonga ata hôtel kitoko la mangai ezalango ya yo. Exagéré par Yomoko. Bon, écoute, tu peux dire Yomoko. Mais dis-moi, moi, Mongol, on doit faire le baquenon. La manga peut être l'hôtel, madame, ou pas, mais mon pays, les couleurs à l'alcier. Attends la fin de la partie, vous allez servir. Alors, bon, bah, dimanche le 16 août, vous avez une activité sociale, madame, vous avez un attaque, tu ne jamais pour rater. Merci à mon Changui, Olé Moujeni. Merci à ma dévotion pour accompagner l'association Manangui. Vous avez visionné comme la période de 50 ans après. Toi, accompagner, tous à payer. Bisolo bambongo ya na mbongo deka la vision bisolo to bambongo koleka ani na mbongo te ani ka la vision mais yo na mbongo koleka ya ka na mbongo na écoute la vision pour que vision et comme matérialiser tout là dans sport publicité ou activité de prévu le 16 août dans Simon espace bon place dans des porte-à-faux et on va après c'est plateau c'est parti la région. Moana Congo Bondi melangaike après kosilisa foi culturelle na bango oyo euti koningisa ville ya Mangai na territoire ya Idiofa kuna na province ya Kwilu association Amanangui balobi jamais bakotika pe bangoli ya Kinshasa bazala ba orphelin pona yango boyebake bakani kosala mobange na activité mokolo ya dimanche le 16 août na ngonga 12h ngingo na espace Simon Plaza oyo eza bongo na kati ya lopango ya Foire Internationale de Kinshasa Fikin en sigle. Activité wana babengi yango célébration culturelle ngui boya bino moko bokomona ba programme ebele oyo association Amanangui ba réservé pona bino et surtout que ba activité la bango nyonso elekaka kitoko avec impact na idéologie boko découvrir pe mabina ya mboka oyo mobange na spectacle ya orchestre folklorique Angui folk ekobeta na ba orchestre ebele ya bangoli date eza se moko oyo bungoli nyonso esengeli a retenir dimanche le 16 août na espace Simon Plaza na kati ya Fikine. Cadeau signé association Amanangui boya ebele yango tobetisi kaka mbonda. Merci Nandekolanga Toti mwana mboka Toti na biko za kuna na foi nous aussi mi foire kuna Toti oku merci na yemoko meilleur génie Maman Génie Moukeng. Merci na Mbujima Ekananga Simandako. Merci na Christiane Ashgardewa. Merci na toute la famille. Merci Boza Ebele Ngonga Oboton Nabiso à travers notre chaîne à travers notre chaîne YouTube Mondial École officiel Boza partout mais Boza dans les gens senti réellement comment est-ce que vous allez motiver mais moi baké question délicat c'est moko sur l'apport de l'association Amanangui chez les Ngoli. Voilà, parce que pas passer tout le monde qui me la j'espère que ma tête. Alors tout cela Bangoli. Tout cela Bangoli. Tu dis que l'État congolais a appelé aussi là-bas devoir naïe. Parce que accompagnement l'État fait appel qu'il est malade. Alors le oyoyo n'engouta l'État congolais. Nangi otape Bangoli ou Banga Kabakala. Pour nous, nous sommes quelqu'un Bangoli ayo. Qui nous donne des trop. Moi je connais. Mais peut-être à travers l'association qu'on peut couvrir Bango. Nangi nous attend état que secrétaire général selon l'État congolais, selon la peine Bangoli voilà. Une minute pour que tu continues là. Merci. Nakosenga na bandeko na biso surtout oyo baza na gouvernement et puis na bengi pe na l'état congolais parce que mboka bangole oui eza bangole mais ezali état na kati ya Congo ezali RDC bobwaka pe misu botala pe biso kuna na ngambo tozomona bamboka ebele ezobonga na kotanga bakombo te. Je suis une femme politique et comme on connaît dans ça
zuwa na baninga mosusu bamboka ebele ezobonga. Oui, c'est vrai, ba leader na bango baza na kati ya ba association ba politique, baza na kati ya ba misala ba ministère ba osala. Mais qu'est-ce qui manque? Biso na bandundu to jape ba leader oyo pe ba kozala l'état tcha misu likolo na bango ba kende kosala pona biso pe na contre na biso. Na sepeli na pesi l'état merci parce que na moni stade munene etonga malaka ta idiofa. Bandundu ezaka idiofa te. Boko tapé na bamboka kati. Beaucoup tapé na bamboka kati. En tout cas, vraiment na ka ba ceux qui na kei kuna na niveau mboka bakoluka balianga, na beli neti tati OK. Tati so OK yo komi kuna eza mboka na yo. Okozala bien. Okosala musala, oza pharmacien. Batu bingi bazo kufa likoya kozanga kisi. Hôpital Malunga ezate. Osasocier na ba infirmier bango le baza ebele. C'est belé. Bokomi kuna bosala musala. École a bien exaté. Gelor mafuta. Tu es un professeur. Ok, peut bosali musala moko bien kuna. Oh bosali ke. Muta kolia bino azate. Bandeko la biso ba outi mangai. Bako ça a couvert sous l'association Manangui. Vraiment. Ce qui omoni ke non na kende eza pasi oleki na biso na association Manangui. To yebi ke eloko o mutasali yango eza je viens Kalonda. To Steve Malonda to mungole moko boye abatami na sima association. Boya bozala vraiment wana. Pour ekozala malamu mingi. En tout cas, neti na wikoloba ezana muta poser kinga question maman nde na tonga bilamba obimaka bo bat balula kayo. Est-ce que la cosa apeke non nazo apé bat à partir na yo na niveau ya association? Oui. Soka sali bilamba na eto ke oteka na mangai. Eza déjà développement ke bande ko soba taka bilamba kala muta sala taki atindelié. En tout cas Rebecca, sala musala na yo pesa ekoteka mela yo nde mo pe na tishik. Osali ya mibali ya basi. Tous lukanini développement na kati ya mboka na biso. OK, ba mo magasin malamu kuna zala. Mama Cynthia ateka ba jus, Maria ateka ba jus. Osali dépôt moko munene ya ba jus na niveau ya mangai. Mon ke yokene malamu. Osoko mon ke non ngai so na bimi kuna ba koloba o batami na sima association to teka association ya Manangu mais to yebi keza nani ya Mama Cynthia. To yebi keza nani ya partenaire moko boye azana sima association. Alors tozo benga ba partenaire. Tozana posa pe ba partenaire. Dans l'ombre, tout le monde a même dans l'église. Tout le monde a fait ça comme bon, ce pasteur a 5 bouillards au télématé. Mais, parti moko, et même la partie politique, tout ça là, tu es que non, tout est la pesa qui bon, les gâteaux, je bima, tout a pas un droit gâteau. Boya, tout ça n'a pas ça partenaire, boya, vous allez mêler. En tout cas, vraiment, n'a pas si merci. Na batunu soto bazo sunga biso na ba obaza pe na poso ko sunga biso na pesi no merci en avance bozo encourage ba encouragement boya pour ezo senga bongo. Alors vraiment merci na bino pe mbote na bino surtout makasi onga na zanango oyo yo balbai ke non mwana mwasi wana na kati ya bangole. Oui, je suis mongole partout là où je pars na tra fierté wana nde na ndimaki na kota na kati ya association Manangui na poster peut-être que secrétaire parce que bato ba mona ke moi ça ko ça les côté basi ba telema raison pour laquelle le monata association Manangui so moni ba maman nde ba telema entre ba maman longonya na bino na kosenga pe dimanche bozale belé hein bozale belé ma Sophie Bala ma Véro ba Olga bino surtout ba Esther bozala boya ko ningisa d'une journée ya culturelle wana ya nini ya dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Ba chérie bangole bozé babasi ya bangole bozé belé ba jeune fille ya bangole osu lokola nzembo yo ya papa Idosa otima utikobeta ese ka basala ngo clip mais c'est quand on va chérie bangole 3 4 babine la kati. Mais on comprend pas chez fille bangole. Vous savez que musique la culture na bino. Ah ingénieur Zeno to balikamba bien. Mwana zo bata na sima ekolo boko boy. Ndima ki oza mongole, kota ka ta culture na yo. Maman Marie Tipoy, à moi que ba noma kayo. Mais c'est réellement que ba voter cause la députée. Pour ta députée à territoire Idiofa. Il y a secteur wana ya Kapia, na Boulem, na mabela bangole de Mangai. Maman Marie Tipoy la muka. Ozo lala, ba bioté. Bangole ba bioté ba okamwa. Moi. Attaque toilette publique à Pamba. Pourquoi? Dede mo passa, balembio. Na bo melo tenga ça clair. On comment ko sa bangole, kala mo ba ballon, na ba so pe ba moment ba campagne, na ba ballon ka kala mo ba Varese. Mais ba ça la besoin ba infrastructure. Tonga lo kamalonga ko même à travers l'association Manangui. C'est ça le bon moment. Boya bino ba député wana. Association ezali à politique j'espère.
Pas besoin apport ya mutu kota la carte pour que vous contribuer à associer que les bosso. Vous tu ko saka bangoli ya bloka miki wana tout ba comme veiller. Je les zéro sur la musabongo. Je les zéro. Sur la bangoli pour to kabwana. Ok, Maton de Mengi, papa journaliste Alain Dewa. Voilà. Et on a bino bande konanga bangoli pour kobeta c'était ko bino boy. Pe ko be ko interpeller l'état congolais. L'état congolais na ba province Nyon surtout où tangami na kati ya école Congo. Province ya Kwilu. Na effectué voyage moko de Kinshasa jusqu'à Kapia. De Kinshasa à Idiofa, ok. Mais de Idiofa jusqu'à Kapia, nzele zate. Wana Kapia za secteur nanga. Ya secteur nanga oyo naza mongole ya secteur Kapia. Alors gouvernement tel abiso miso. Banzela esalama ti Kapia ti Mangai bamboka nyoso tout ezala relié. Banzela ezala malama. Na zongi sikoyo epa bino bandeko na bangole na yebi ke bino bangole bolinga tu kobatama bozonga ka sima mais si ça va kozonga sima bolongola no ba penser oyo toyoka to banda ko ka depuis kala keno angui e kubembembi bolongola no pension na kata mutu na bino ate kubembembi yango po bozwango il faut banda ko luka yango nanu banda ko tia mitu bozo lukango ti ekose nange koya mais so bofandika ya kolala bose eloko moko te ekoya te wana isi na sone ekoya te so bo lukinde bokozwango. Alors dimanche eza mukolo munene yo zotalanga yo zo na biso kozali zo émission partager yango partout. Dimanche yebiselanga mwana mongole nyonso jeune fille et jeune garçon, surtout ba jeune fille à Bangole boli ko bima ba place publique té et après beaucoup na discours mo que non bibala Bangole baza mabe babala ba sunga bande ko babala bande ko na Bangole bino nde boli ko bima té ko mona be bino té. L'occasion eza ngwana eza dimanche na Simons place na Fikine boya ebele boya toko bina toko mela toko sepela tokolia biloko na biso ya mboka gastronomie ekozala wana mabina na biso ya bukoko ekozala wana en tout cas ekozala retrouver moko malamu toya ebele na kozala d'accord tango bozoya boya pe na ba contribution na bino oboka ko soutenir association boya nango botika ngote boya nango ekosunga ekozala malamu mingi matondi. Alors kaka dimanche wana bokomona musique ya bala mboka angui folka ko kata loketo nabi ke ba okete ba innocent pe ba obeta on dit ba innocent timi ba Giroveil donc il faut m'apporter à poulet donc ngongo mongole la moka papa moi ni ba suka to kabana yo par rapport au tout sur la awa après association amanangui chez les peuples ngoli to pesi makanisi to lakisi ba difficulté des alango to sengi pe changement de mentalité to linga mboka na biso alors s'il faut clôturer na ko senga na ba omoni bikolo mususu ezobina mabina mboka na bango bambala banani na mona ka ba jeune fille belé baluba ba jeune fille belé mais biso ba jeune fille balingi te bamongo surtout bamongo le basangalaka wanka ngene epande ngui vete yo comme secrétaire général ba est-ce que tu vas muke oui na angui folka to tezaka ba mama ba mama na regrette nga boka ba ke mukolo ba mama ba kosila ko kufa nous aura sous ba to remplacer ba ba société soit maman angui folka ba kufi to ba to remplacer bango bazate jeune fille bazé nazaki na nièce na moko bien que sikwa si abali mwana ya Marie Thérèse Yomo ye azalaki so angwe folka zo bina même nous zo kamwa mwana na kishasa na ba lokola danse azu yango wapi mais pourquoi pas bana na biso ba uti mboka comment muta uti mboka zo banga okene mboka mais ngamu na uti kishasa na okene mboka ko banga te okene mboka ba boma ote ba boma yo soki oki oluka mwasi ya mutu so oki oluka pe bato akufa so oki oluka loka mutu so oki osimba bisimba simba mais ngana kenda na zongi lolendo te nini te kilote na ngana nzoto na tamboli na zongi
na ke na bit nango na kena sala na ke soit makambo association soit makambo so na keneki alors boya dimanche oyo amoni mpe aza na camarade na ye ekolo mosusu alingo ya na ye kotala mabina ndenge tobinaka ndenge toliaka na mboka na biso boya komona opar cercueil oyo bakoko na biso banaye komema ngai opar asuka namonaki ezalaki ya koko nanga mobali osika koko na isui ezalaki ezalaki bois rouge suka na opar mbula kuta ebeti ebembe na kati bazipi tol mbula ebeti opar eza libala opar suka namonaki oyo bakundela mutu namonaki ya koko nanga mobali otalakisama video opar yango ezalaka ebadela video basili esaki ya bakoko wana nano nde toloba boya alors nasengi na bino boya bosoutenir na biso na bino tosoutenir association boya ebele basi me nakosenga mpe namoni bamiangwi basala mwa eloko na bango côté contribution baa makasi eloko wana ingénieur Séraphin TTP alobaka yango yango wana yango wana sikoyo mpe biso mpe tosala bateya ngwei yimaiko wamiangwi wailenga ve alange wateya ngwei yimai vraiment si à sensibiliser wateya ngwei yimai si tire un vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est profitable aussi le 16 août aux alentours de dimanche, c'est aussi profitable pour na moi qui toka bangol, moi qui toka bangol via Jitobe avec ça voula moko le 16 août c'est bongo anniversaire depuis Paris France alors on se rappelle au moins mboka via Jitobe moko anniversaire na eux ils ont aussi activité menée à Manangui Luka contribution directement. Qu'est-ce que vous avez pour toute la contribution contact directement sur Manangui, tinda contribution na eux allez anniversaire na eux. Activité pe association Manangui, za mona mongole na poto la France. Tinda mamoko contribution na eux. Badeko bazaka ba poto kuna boko ta contact l'association Amanangui. Il faut le caper numéro, mais faut taper numéro fait ça la bizarre. Tu partager en partout numéro là. Numéro ko za ba poto ba ko za pas contact ya bino pour que ba tchaka numéro ezali. Ezaka maman Sophie Bala na ya président. Na président Colin Moudjene. C'est un numéro pour les connus parce que même Batapoto va y bien. Ok. Donc, le numéro, je crois prochainement. Pour répéter en autre routine, il y a un problème. Donc, ça va le numéro de manière que permettre à Batapoto après ta poto kuna. N'ayez que de comment ça le kuna et dosa. On dit ça que ça va de la poto pour que bocha ba congestion. Depuis maintenant congestion bosuka wapi. Ata ba 50 euros ça ka bilo la poto. Bolinga ekolo la binoté ah. Bolinga ekolo la binoté. Tubi muchwanga. Ah. Jean Godeiba. Ah. Dadiba, Barlette, Bosé Belé, Adiara, Bosé Belé, Hilarion, Osoloko, Bosé Belé, na poto, Bosé Sangala, Bagène, tout ça, Bilengi. Nous avons Kala, Bana, le autre milieu à papa, toute sa contribution pour l'association et ça, Missa Malamu. Voilà, tout l'anda, bon, pour vous la souka, je crois que j'ai juste ça, un mot, tout conclure. Oh oui, en tout cas, merci beaucoup. Mot de la fin, Zalike. Eza nga bino coordonnateur provincial à la ville provinciale de Kinshasa. Nous avons besoin de soutien à yo mutu nyoso to dans la émission oyo o linga kolo na yo o linga avancement social manangui nous avons besoin na yo yaka na contribution na yo yaka ko soutenir l'association yaka ko pesa coup de pouce à l'association et kinde liboso et kozala malamu. En deuxième milieu na kosenga na bino bandeko na biso bangole. Vous avez aussi des moyens. Vous avez moyen pays à soutenir bana bino bangole et tout ça. Oyo bazo booster tout ça wana. Bikolo mususu bazo travailler na biso bazo tia ba moyen pour na ko booster to kende liboso. Mais bandeko na biso moko bozo quand même ko tia moyen pour to kende liboso te. En tout cas, bo tia moyen to kende liboso to sala musala oyo vous allez sengo mingi pour na association et puis pour na école na biso bangole. Merci beaucoup. Naza mongole 100%. Na mongole 100% originaire ya Mpuni. Voilà. Mongole 100%. Très bien. Alors, vous avez mal en mingi. Voilà. Tokobi la souka mena ebike maketo tokobi la souka. Donc on appelle ça bien bande comme ça partout dans mokili. Partout dans mokili. Surtout bangoli bozala ba poto partout. Botika koyoka soni, bosunga association na biso bosunga côté à travers l'association. Bobenga na numéro oyo 081 donc plus 243 préfixe plus 243 81 36 72 79 1 na souka. Donc ou bien plus 243 81 36 72 791. Donc les numéro autre comment prochainement on peut savoir numéro on a plus 243 81 36 72 791
à travers le numéro 1 pour permettre à contact directement l'association Amanangui pour que vous comment est-ce qu'on peut contribuer. Nous sommes arrivés au terme de cette belle grande émission par excellence en direct sur notre chaîne YouTube Mondial École officielle. Sur le côté Sika, il y a au côté en retard. Dans ma chaîne partenaire Miel TV, Absi Télévision et Shalom Télévision. Mais nous allons dire en direct dans YouTube Mondial École officielle. Merci Nabino, on va nous connaître. J'ai continué le dimanche. Oui, dimanche. Merci le docteur Passia Molé. Docteur Passia Molé, continuez comme ça toujours Molamou pour le mabélé. Non, mais comment manga été. Mon sera ma kamba minene. Vous avez la même idéologie. Vous savez la problème au génie, flamme. Merci à Igri de Mateta, merci à Wilfried Samba, merci à Rachidi Pangui, merci à Milo Madeko, merci à Moanocha Angui, Paulin Moujeni, na petit dans propre Ramé Saint-Sangui. Merci Bozake Bele. On se retrouve prochainement émission sur la Soko de Sozo. Je vous aime beaucoup plus qu'il a resté branché sur le reste de nos programmes. Bye. Nena ningo kwe, you sabe de la